Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica. Claudie Siko, ingénieur. On a besoin d'un bagage ainsi qu'un bébé film à nouvelle série. C'est dans Barcelone TV, les solutions. Information assurée et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narapidita Moussala. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. 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 Tracy Belchica. Claudie Siko, ingénieur. On a besoin d'un bagage ainsi qu'un bébé film à nouvelle série. C'est dans Barcelone TV, les solutions. Information assurée et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Abonnez-vous sur Naomi Barcelone TV, votre chaîne de divertissement. Cliquez sur les boutons abonner et la cloche des notifications. Moi c'est papa lié soba. Nga fana bima bibembo de limo no pa mwana. Limo. Bilali. Bilali. Odike dakosa aya asinga papa ndoki yonde kone oyo finga papa ndoki carton nyonso toza ya kosamba. Pasteur ango obino bokende kakanga ki papa. La différence est so bilki nini bakanga papa ndoki na village kuna eza bondoki na bino nyonso se bino nyonso bo bandoki na famille omoni muto ayeba muza bandoki mwe muto ndeti yo zabo za ndoki te tinga pena nango te sono no oyeba ne kiraza oui tala oyibula oyi tala papa na bino kindoki ne bata makate bimaka pour vanda no bima pena mutakala na miso bali omitura poko balaka yo miladre yo tu miladre uzero mbali emalunga vous allez voir, il y a pas la il l'a taillé. Lelo changer comme bano benga mabiki bolati. Lelo changer comme na lobi. Eza longa yo. Atira na makela. Eza longa yo. Yo ndongo za wana bidani. Tena matoi na yena kindoki no banda. Utela munoko. Ngana yo famille si doza sont des côtés. Doza sont des côtés. Azana na nzeka tela lega. Soki nzambe da bwaki yo wana. Mukolo komona kana nzelo benga tata papa udela ko pango ni banga la politesse asani de la politesse so le balaye ça sur téléphone de la politesse bana ndoki basaba haleluya bana soni ema kwa okenda ka poto muka yoke ebo eza fendi mo yoke okenda ka poto banga batu babo kota mon frère toujours la porte mais yoke ka raconte so yo papa oyeba te ke dakosa yaki epi yango mongo bachange ata eza te papa mbongo eza te tozaka biso nyonso kaka ata mutuka pamba basombeli bintu ata kecho bando kangama na kasaka wa papa tononga na lupango uchana balocataire te posoni onga na Rolungwa pourquoi? Nakoka susu. Engala yebi lo côté. Nakoka ngosu. Na yebi likambo mo côté.
Lozali bana. Obi bana bana taba to ba ko lo bana to ba chaka munoko bo. Na yebi lo kote lozali bana na ngai to kolongo na pa ko te fani ya biso. Mama, comment on a? Comment on a Palata? Palata? Darling. Palata, darling. Oui. Tango koti. Na moni yo. Na ibaki makanisi na yo. Mais, moi na lobe zate. Yo loba nan oyeli ni. Papa, on a son adresse no na tamboli. Na tuni. Yo mo yebi ko tuna o tuna yo. Na kotuna ngona ndenge teke ka na tuna kaka bitune la te. Nazo loba ngona ba code. Nazo tuna ba code ba msuwa faut comprendre te. Na ba bomba kanga pona ta ka chere. Ah bon? Heureusement na kutana mutu moko pe sa cliente na yo nda brancher ngai ko laksanga. Copine wana yebi singa bien en tout cas darling. Ngana kotindo place ma bete. Mutu no tinda yo. Yazoka ba solution makambu même e bombami. Asunga ba te belelo ba koma ba tu minene. Ngana sena bika mananga. Mutu no ana sunga ngai papa. Papa Maika. Yango na ye penza. Nana likambo zo tungi sangai na ulala te. Soza na mutu azo zanga pongi na sa moi oyo. Eza ndengai. Ngana yaka na mokili ko tika batu. Batsola kanga tongo midi pokwa papa Maika. Na lembi ko finga makotsola mana lembi litio. Bana na bango ngana yaki ko tika bango na mokili. Bana bango ka bazwaka. Bangolo ko bomengo. Ngana ngulu makana se nafuka melaka bango. Pona nini? Ah, papa Maika. Likambo na yeli papa Maika. Kata mama darling. Na yebi oyo yeli awa. Oyende poto balula makambo. Mwana ndeko na wuti poto ti. Effectivement. Ayepo abalati. Oui. Voilà. Oui, bien ondeni. Ah, tango kota kinsina monaki. Po idée na yedra ki nene pa na ngai. Mais na yebiso ke to changer. Yo kende na yo kaka. Okomona oyo ko salama. Na sengi na ngai yo pe lokote. Mais yo kende kaka. Okomona oyo ko salama. Oyo ko salama. Oye la mai. Poto balola susu maka. Donc na pese lokote. Ko pese ne lokoko yeba ngande nini. Nga pe na lokoso mbongo te. Na pesa ka ba experience kende sala. Oyo ko mona nde zongela ngai poto sala. Papa Maika. Mais adresse au tunité au koyeba ndenge ni. Tika. Ngai ata obomba mi na sali banga. Ata za fumi ya noir. Obomba mi na oyeba kaka. Ata uza ngolo. Okoti na kati ebale ngana oyeba kaka na obwaka pambu. Est-ce que tant mpepe ya balabala kota na lupango na yo oyeba ka? Et toi na ta permission te? Voilà ngana ya kande mwana lokola mopepe. Okoma mopepe? Ah, nakoma mopepe te. Mais na kokota. Nakoya epa na yo kaka. Nakoyeba nyonso ndenge ezoleka. Pe posa na yo ngai nakokokisa yango. Merci papa. Papa Maika. Oui. Merci ngana keika. Wa! Na beta yolaka suka. Po oyo luka pa na ngai esala nini? Esala ma papa. Wandinga! Wa kulunda! Afu makanda! Abakanga bakusisa. Ela lumayisidi. Lunzai kabwet mbweki kabwet. Ah my darling. Ah simba nkoko. Kobanga te. Pesa bizu. Kobanga te. Uyo zona posa likambu. Po likambu na yeko kisama. Pesa bizu. Watale. Hey. Kende. Matiti oyo ekokcréer le mambo ebele papa. Nayebi ke o tokutai nango eza facile te ya obosana kosa ensemble. Nayebi ke eza facile.
mais non linga pété aux l'emporter dans mambo po mbongo esomba mutu te mutu ndaluka mbongo jamais aoluka yo osomba ba immeuble wana donc yo kaka oluka ngo po temisa so immeuble mosusu donc elingolo bake oza suna ton pe okobandela vie okobandela pe to okobandela pe to luki to tongi so mosusu mais so yo bocha souci ani emimelo ma bébé ba crise ba maladie ba AVC non on a besoin na yo oui combien na lingako na kana yo tu es tout pour moi tu es ma force chérie c'est ce que yo za force nanga oko meta o ce qu'on ngane mna dépendant non suka. Tu sais, on peut bien faire semblant parce que tous en Afrique, oui. Moi, je suis bon à l'économie na bisoté. J'ai crédit na banque. Il y a ça aussi. J'ai un programme que bon. L'activité auto-créée, tant où il faut restituer bon bateau. Nous avons bon wana na obino. Dans un magicien qui na sala bateau comme bon bima. Il a bien fallu à ce que l'activité salema pour que nous ayons bon na zongisaka mais pas na défaillance. Deuxièmement, conséquence monsieur Zali. Si nous avons si bon bateau donc ba prête na nganya surtout et baby crédibilité dans les baby de ton côté aux autres bon mali kelemba mi toi baki pour soutenir na makanto aux autres ensemble et rends-toi compte qu'on doit rentrer d'ici là donc pour pallier na ba solution na surtout ndenge parce que tout ce qu'on a pu garder, tout ce qu'on a pu prendre chez les autres, tout comme ça, nous sommes tous les baboués et qui les a réduit, multiplié par 0. Non mais attends, tu vois ça bateau surtout ma camarade na yo au lekawapi. Tika na banque je peux aller me justifier, il y a encore du temps, je peux trouver des excuses à des balles. Je sais pas moi quoi faire. Pour nous savons bon mais you si qu'on a ma master na you au samwe. Chérie non samwe parce que je travaille. Est-ce que bon moi elle dit que mon nom sont dit que non soit tes arabes tout ça là par mois ndé dans travailler. Ils en mon à côté na paie. Bon à banque au service aux gens ça salaire non bimbate. Ou nos gens ça ndam. Nana besoin longola makanzo na mutuno parce que ekomemo na ba makambo belé malade belé chérie. Oui que toto kunda batu. Toti ko kunda batu. Nga ndeko na ba on a kweli problème. Na dédommager moi mukie kaka ba famille wana bilo muso etikali saisi. Mais on m'appelle ici. On m'appelle ici pour me dire ya toyoka kiyaki nde to aboyi nde toza awa to atana ti omenati nde toza kutu awa do to lambaka loso boy kureke région na biso kanga moto pendant longtemps te don loso ko risque ebeba so continue sur moi makala. Attendez, imaginez-vous que moi je n'étais pas ici à Kinshasa. Comment allez-vous faire na loso nous olambila? Comment allez-vous faire natio ceux qui soit disant type déjeuner bomila nantom mamisa oyo voyage à makambo ndenge nini nga na yokuta o voyage à makambo ndenge nini oyo nga na yokomona awa idée oya awa na Afrique na modire mokolo côté nga na cerveau na modire mokolo côté nga na cerveau je pensais je me suis dit mais est-ce que nazoki c'est la plus grosse bêtise ya vinanga. Do ba biti ngende to vandi abu e to zonga to kuta na boîte à lettres tala ba facture.
il faut encore payer toutes les taxes autour. Ils ne savent rien de ce qu'est la vie en Europe, mais ils pensent que bon voilà, en Europe, tous en manga sende en bongo, tous en manga madame en bongo, tous en mais chérie, il faut comprendre la banque. Décision ce que c'est que tous on a biso. Mais avec le temps, nous avons tu sais que Mimi et Arlette, le jour où moi je suis allé parler dans le Belatata na bango, tu sais que ces deux filles-là m'ont chassé de cette parcelle. Cette parcelle qui submergeait pour na boze ce mbula ka yindi apamba ndako bado dinda ngai oyo avec mon argent à passer rolom kana 4 heures na hiver. Mais quand je leur dis ouvertement comme ça sur la sorcellerie, et puis il y a Tata Nabang, pire et simple, indiscutable. Tata Ondoki, Bango, ils m'ont chassé. Pose la question à Fâché. Au moins que Fâché, tu sais que Fâché finalement c'est qui? Ce n'est pas bien, mais surtout les Africains, tous les Congolais, tous les Maquilés, les Bouzoba, il y a des Congolais qui sont là, qui sont là, parce qu'on a des familles qui sont là, qui sont là, qui sont là, papa n'a pas de bien. Au moins que par se pelater chérie, yo yé awa, marambo yo bimisa kana lo barapa na yé. Au moins que zo provoquer diable, va dire qui nous provoquer. Chérie, émotion zo bano yo kelanga dako, yo kelanga. Ok, tina ndako papa no ke ko fingi na miso bana zando. Non, insulte za naisi yé ozandoki. Oh! Et là on y na sema, naisi ndemi oza kitoko bobi, oza kitoko. Non chérie, au moins yo koli na poto, olongwa kishasa mukie. Olonga Kishasa muke okolini na poto. Mais je dis c'est différent la façon ya comportement ba na poto, c'est différent comportement la biso na Afrique. Faut y bango papa yo comme na poto bo message toujours ko la vérité li comme ça to lo ba na bongo. Mais en Afrique bilom ozo battre la vie na yo. Non, tu penses ozo battre la vie que ce monsieur peut toucher mon âme. Mais oui, il est dans notre. Ne te fixe pas ça dans le cerveau. Jésus Satan n'a pas ça. Ce qui Satan a zali, c'est Makila na ngai oyo. Mamisa, écoute ça. Makila na ngai oyo ndenge za boye. Muto ochango na mnoko na ete. T'as le senti, ça y était. Non, on est qui tu es. Ouais, quand on est là-bas, tu m'as cassé, ouais. Vous allez bien. Déjà, quand on l'obéit, si je n'habite pas micro, la famille est en gros. Toujours l'obéit, mingi kama na bien. Point. Quand tu vas dans l'obéit, tu vas vie.
nani d'accord ça n'a pas moitié ça biso mtozana moitié bino bazana mbande biso bitozana ba avantage wana ndende ka bazolobela mama yaza Mélanie yakoto Kabelo abaka baba Mélanie yo tunga sono Mélanie libele Ngadana ngakote kama tutasuka ya kote da mai mama ebona zake Barcelona azali ya Barça ya buya tuna wa ebona no tuna yanga mo belate omanya nanga ne kureleka ngatona dabata mo da ai damos oye goda kabisa Oyo ya baso ndaba kokanga yote. Bakangate. Bakanasu. Obi. Bakanasu. Na sedu yo. Abe. Nditi ngapi ndo sedu mama kat. Nditi ngapi sedu mama kat. Yang bongu na bondi. Ota kampe nne loko tena si. Bazet comme ni. Ba doane ete na katsa komona la ke miloni. Yo cho ete yo yebete. Yo yebete. Bazet ko swami kambuma. Ana mi kambuma mo siki ya bwiboni. Mikambuma yo do le ko ya mako mususu njambio na kokata yo na miso abado uko ngaka bungo bende ngodo bi maka aka bina beba mama ko mazo ya sumo bala malonga te na pelisa moto na kufina ngo na bien ebo azamuta eka mchanga eka ngaka ndazo mama na baka Obemba, muchanga. Eko suka wate. Ngaka bala akoma na ye na mama ya baka. Akoma na Naomi Akoma na ye na Naomi. Babota mona moko mpona ye. Ebi mtabisa bijoke eka mchanga komo na Naomi. Baboti baka. Namisa. Ya pena ma famille ke bimisa on ya na sens ya koma na motango ya. Yepeta mbona. Yesu kote. Yesuko. Tsika yimnonika mtesekta ngai. Ese ni munono yo finga biso a. Mina neka ndisa. Mbwa asaka mama na ye mabe pona maseke. Na ye lako mbwa. Asaka mama na ye. Okota kanya yote baba bembwa. Mama anda demgongo lidobi. Mbo lidobi mama anda demgongo lo. Ngatimba yakatuko. Atindi ya barobini. Mama pia no senga mafuta tiki. Njambi ko. Bisengo na yo moko. Soko bakosimba yo na makambu na mbira yo moko. Soko bakosa yo wiki yo moko sikambango ngai na pistana. Bongo na sani. Omuna iteka zo mkendo jambango kulu. Upita bango mtuma kasi. Upita bango mtuma na senta fuba ko pita bango. Mama la senga 1000 francs. Soko Jimmy fa oyo ko jongisa ngai. Mama loba okabila mai. Bongo soko ba pisi yote. Mama. Tamo singa na do tuna. Yo ba ko da piso to mpe patindi yo.
tenga mobana vana bike tola pe famille yo tabino yo pena na pena ndala Amerika na semue na ata pesa tina semue na semue na nini na bi anake na ngapa mama Richard nake na ngapa mama Koet shikona bana bana ka chokolo na tekelo o ngai nazana bloka mususu na somba kate kayo ozana mwa mutu nao sikanganya za mwa mutu na ozana mwa mutu na yo kwa mobile ongo ni singa na msayo sa tengai na saka musama ko tengai na saka kulisi bana bango na tikia bango bajo saka musana bango bali asiyo bongola kabila mbuyo mpa mubali alingaka ngote boya ngango ndi mubali alingaka yosu koli ndoto na yo mamu oloti lipapa nao ujui ngoli sapo ezansu mama kana obima na ono zo sika na bima po sona live mama azaba mbale mke bantuna ntoto mkulu boy yaza kabongo bongo yomo composer mo mama ngisheni manje ndikam unga na yele pina apa deza mama ngasunga omanye da kosa akangisine nimi azolo bisangati so bazolo bisangate porango noko ngaziko tokutana noko nobili so tuninga bosa bien kuna nga bito za bien bino nyoso nga bito za biso na badakosa biso nyoso tiko yasiriki oponinga kendolo bakuna yaye wana teta dako atombu mpo yo ke ko yebisa noko te yaye yo mpe uzakatango mususu moto esalaka ezana bato mususu esalaka mimi tona komina na mobile soko zana mobile na bwe mutuna mama ele kimaka soko zana mobile maele jonge pano josa bongo na kama tiko tuponi sala nga bongo ezaka bispri kambote kasi omoni saki omoni gana yo da ko salulibo yo bomba moni ngai nazaka tango mususu nini Mariam Ndomba si mosa risque de caro soka ya rubina ngai te mama izani bomba ngai ba bomba ko joyo kanga banao alite yompe ebonga ko yibisa noko biralite vana etika mo ngakande kana ke na yibisa ka noko na yetiko ndepeka ndakunye kweki ayakangisi makamnyo tona bakana nso kanginga ndeba zo bapesa ngata ata son fate sone na bim na kama ke pa garçon na za la cabine tano côté ambition au moins na biso pesa na beng au moins ko shum na tika credit na bengi ziko munduti ya kati gazi ko munduti ben kata ndo na biso ndeko na bino ziko munduti azaga ama kwa mamu ngai na so na blaze mavoka pendo na biso so na bengi bango blaze mavoka na ziko munduti ba chen mwela wana ngasko bango bapesa ngapete defo basala neka pa mtu bokozwa apesa 10,000 wana jusqu'au 10,000 na olia wana gazi ko munduti wa 10,000 na olia ka mke china 10,000 ka 10,000 esila na 10,000 après ce qu'on a bandé tout cas sous 10,000 pona na sala sous na 10,000 ya kana banana yo lia kambonga nguna nani na 10,000 10,000 komba moto te wana mbongote uzana moto wewe lia kana yero kwa mwana mobile bakenda kana yiwa na flamingo yo ka flamingo ni batoto banda kuna na kato ndo son kota sa kalamu bandaka bakanga biso to tsala su kota ya kalamu teto kimi tuna kalamu ya lobi awa ya bui amanika nyoto kuta na ane kota kalamu loka bakanga biso ba sodat ba yango na mayele kan biso ko to kiti ko te wana to sisi makamna biso to bakanga biso bakanga biso ko nyatini boso ntine mbe kanga plasa ngane nde bakanga biso to komna hotel ka boye to kosumbi to pitwa za ni mbongo ti azana mbote bakanga ni moto na bakanga biso bakanga na reception bakanga bilamba ngazi na mwe bakanga mwana batu nde na zongi ndako mbana yo to ya mamisa yele ngana pesi ba mobala zaki na mbongo ta yo jiro ba pesi kati tuzai biso mbali macho yo afai musubu bali na ya pinza ngana kwa na kamba liboso na mona ye ana ndako na bino mutema nangi sepela nete tanda za ko fixinga rega kabo na sepela nete
okomona mpe basource bamakambo ekota mpe bakote kuna mbongo na bino moko akomi koimpose bino lokola ndeti mbongo obimaka na poche na ye ka jour wana nde nayaki oremarke na bino awa malongo eza te nayebi si yo dadonja no namona makambo ya boye te ata nde osili nzotomba moko ya na ngai na prépara voyage na nga ou bien nazwelango temps meta makambo ekozongeli biso soki nayebi so naozanga na $20 biloko na biso nyonso ekufi tala ndako wana nde boma bato mema na ngambo tofuta nano tofutaka suno te bange bakanga tsemeki nao oyebisa papa ko naozanga na $20 nga na prépara voyage na nga nayaki Afrique Kinshasa na investir nasala makambo na nga mais lelo tala nde balukelanga ani muta mokili nga na olinga makantile mabe te bon toa bato emo makantile kobeta libanda likambo oyo nabenda Dakosta Matoi Dakosta soka okaka conseil Alain Pitos wa Belgique camarade na ye bakola ni bomwana ya préférence ya musique nde tokomi na niveau te ngaso na lobby Dakosta gangi leki nanga bien sûr zana raison bana pesa kokota ma famille ba tuté mais mobali peut faut que la mwasi na yo parce que nzambe era kelaki mobali aza na mwasi alobaki ezala bongo na tina mais Dakosta boyo ke makam na bino ko zanga na $20 siko oloko yo ko saleza ni ko luka ko olampa ye no olampa tonton Dako uluki basala nzambe babonde pona ye maboko emo mpe ekaukaka mpe mona bafamille bapriere bato mosusu mpe mosusu bokabela bambongo bazo bambongo na bino na ndenge mabe oyebi semeki ye mpona bapaster baza baaventurier tellement akoma omona makambo ebelebele na bainternet Dakosta amona bapaster baaventurier bino bato bafrançais bozalaka makambo ate zango normal bobangi okenda ngo na makambo moko yakasa toa lokwa na pato na poto toza bato ya baafricain okubata poto na bapanika bapaster surtout abayoka likambo baprofete te ntango eyindaka bango wana bakoma kobenga baprofete na bakuzu bapesaka bambongo mpo basala bango bapriere ya ndenge na yebiso nga nazwi mobali garsongo alingi mpe abala ningai lokola nayebisi ke grande sœur nanga mpe aza na poto ye mpe lokoza na poto bokutana na ye bosolola mais en l'instant aza Lubumbashi akendaki kofungola agence na bango ya voyage kasek eza agence na bango moko boye bazofungola ngo na Lubumbashi mais so alongo Lubumbashi azoya sukini awa baya mpe su kofungola awa Maman, je vais trop mal. Mommy, je n'arrive pas. J'ai trop mal, j'ai trop mal au bas-ventre. Si je me soulage, non, ça maquille là. Je sais pas c'est quoi. On s'est soulagé au bébé, c'est maquille. Oui, ça fait 2 jours déjà. J'ai trop mal. Ça fait 2 jours au lobby. Ouais, ça fait 2 jours. Princesse, depuis Bino Boyawa, aussi vous passez mouvement du corps. Ben on fait l'amour, Depuis en Europe, on fait l'amour. C'est quoi chaque homme a cassé yango? Non, c'est pas même ça, maman. Ton médecin a déjà la médecin à mobile nanga, ça fait rien. Maman. Mais ce qui peut être infection. Bon, tout est dans l'hôpital. Infection? Quelle infection? Ah, avant de venir ici, bah checker un jour, nous bien infection. Et pour dans lobby, ce qui est infection, moderne, on a bah javel, bah kiss dans la toilette. Tout est dans l'hôpital. Téléma. Forcé. Maman. Forcé tout qui est dans l'hôpital. Bien nous avons allergie. Quel hôpital? Hôpital n'a pas mon nez. Bah docteur va zébéler. Parce qu'il faut tout qui est dans l'hôpital parce que bien nous avons allergique. Bon, première fois na yo, oyana awanani na Congo. Hein? La bouche. C'est dehors. C'est ça ici. Samba.
Et bon, ça fait des jours, quand le même jour, mon aki, il fallait informer Ngaï. Et ben, nous, on a bis, on a bien cocanité, moi. Et ça, vraiment, agence bien, agence de voyage, et ça, ça va tout, ça, si ça n'a pas cambié, il y a voyage, il y a agence, il y a agence, il y a agence, il y a Kingo, tout bon. C'est vrai, ça est bien assuré. Les Kinanga, les balles les a bien. Sans prière, au scandale, les balles n'ont pas parce que mon kilé au bébé. On a un peu ça, on a un peu ça. Le lorsque on va ça, on va aller bas, on a un zutana d'Acosta. Devant parce que na yoka qui peut concert, bah, on va balayer liboso nanga. Il y a des fois, il y a combo Alain Pitos. Oh, naïf c'est camarade d'Acosta, Alain Pitos camarade d'Acosta. Yé mutayamba biso na Belgique. Devant na ndaku na yé. Avant le biso to zo mukanda et puis to comme appelle la vie na biso. Naïf sangelo moko ka kanga matoi. Pour vendre bien liba no so ni kanga matoi. Babi liba les alo comment ba tonga station. Ba contourner ngo na ba biso ba contourner ngo na ba tol non. Omona se ba otonga na kati fa ba contourner bino bomona makambo eleka na kati te. Mukolonde ko sila nde ba ostuka ezarande boye eza libala. Et le conseil on peut so tchango na mutule kilanga. Mobala za mukiete. Mobala artika la mobile. Au moins le temps na ba difficulté d'accord ça okopé ngata $10 te. Na bete lo poza leki nanga. Oza mwana mama nanga. Et on a bete non ki bete libanda te. Pour libanda ba oseka mobile nanga. Mobile nanga no ki été na Kishasa o. Mais na bi kenza ba osunga c'est tozonga poto. To lukara na biso to kozonga ka to bandela tia. Kasi on a bete leki maso na million de ba problème ekomi. Na vi lokola ba on pe na agence na bango na ba faire voice ça ba te ka pe billet facilité bino ba c'est la bino sous ba démarche surtout pour na bozo. Mais kasi que ils ont vraiment chance de voyage beaucoup il y a sérieux. OK. Ils ont bien vraiment partout dans le Lubumbashi, à Kin, Afrique du Sud, partout où ils ont besoin de voyage, agence soigne les pour la bise. Ils ont idée qui tout comme caisse mais pour la bise to ya qui na billet aller retour. Nous on préféré banana ça pour na bébé. Ou ba nous vendara si na ni oui ozi mobile. Abu bala na we nous venda kuno bota bana bino pour te ça ba facilité belé bana no ba otanga gratuitement. Yo moko pe l'état bando soutenir yo so ça musalaté on préfère que va na poto ke en Afrique eza bien pour no luka kuna awa kotonga. Merci mais agence wana kasoko wana eza vraiment bien. Ils ont vraiment bien, ils ont fait déplacer Batalin, vraiment bien. Bateau bazan a besoin de voyager, va contacter ba numéro, ils ont bien. Na kutu pesa nga po baninga na nga poto, bazan ba ndeko na bango na Kishasa. A pesa nga ta numéro ne ko facilité nga na pesi bango, to bazan besoin ba voyage. Parce que besiko ba koma mingi. Pesa nga boye na mema ba na poto. Pesa nga boye, wa pesa boye mbambongo bonye kenda. To moi préféré ba agence. Assurance c'est ça. Nengue quand même na la caillou. Nengue na la caillou. Pena ibisayo que nga na kei papa na longwe awa na 0 francs. Mbongo pena zoyi kuna yango oyo ebungi awa. Alors nde na keboy. Épargnez-moi de vos appels de niaiserie. Nana mbongo te. Transport awa tikuna na leka aéroport awa futela ce sont les amis nde ba suanga pona longwa wa tranquillement. Heureusement tozaki na bien habitué aller retour. Papa bola panga na ba besoin na bina mike bozana ngo awa. Bola panga sincèrement pour bolinga te. Balo bateke mwana bonga na poto asala eloko te. Bolingi ngati ata mukete. Bolinga te. Alors, bolo bateke o mwana bonga na poto asela bango loko te, o mwana bongo asala boye, o mwana bongo soki bomoni bapaya baye, bapaya bandeko na bino to baninga quartier. Bayambi mwana bongo ti poto ayeli bango likambo.
Bon regretter te bo ba ate ya biso pasara pareil mais biso monde tozwaka yango to boka yango na poubelle. Yeni eseri wana mtayibiso ndengwana. Chérie. C'est un mot. Je qualifie vos appels de merde. C'est ton père. Qui a une intoxication corporelle. Et ça, intoxication. Voilà, c'est niaiserie. Et ça, intoxication. C'est intoxication. Quand vous avez foutu mon chantier là-bas. Mais quel foutu, papa. Soki bilali arozwanga mwana yo zo lokanga na misu na yo. Soit zo loka activité na ngana misu na ça prouve à suffisance que monsieur, quel loquerie. Papa, cet immeuble est tombé. Sous les yeux de tout le monde. Mais par rapport 2 personnes sont mortes. Mais s'il te plaît, monsieur, s'il te plaît. S'il te plaît, l'immeuble est tombé. Ah oui, est tombé par rapport. Les constructions est mal naturelles. Par les géomètres. Quand les géomètres mesurer les paragraphes de la maison. Bon, les maçons et les géomètres sont unis pour établir à la gouvernement constitutionnel. Nadej Ortafi Kassa, il y a le bakinene. Adubi papa, ata ou moni mona, yosa ku manquer yo respect, ata boy wuti poto, yeba sakana poto te. Basali ndeko nangaite. Alors yo ku bang sangani ni moro yungana bote, tu zunga na yo. Merci. Tu as désordre parce que le gars sanga lokola yo koki. Moi je suis désordonné. Usali milatre, mais nata ku respecter yo. En tout cas, musalo sali. Na peso longonya. Parce que musalo yo sali za musala kitoko e monani. Oui, parisienne. La parisienne a comme Paula. Alumbi solo di Bobby. Mais papa Maïka, nalingo sala lisusu koleka. O sepelisanga lisusu. Na yoka subi lengi ko vivre ngape na lia musolo na dondwa. Na tambo pe na mituka nde baninga ba otambola na tonga. Na marchandise onga na nango papa. Omoni mwana ndeko na nganda ko miko pola bongo. Na lingi sikolo. Mobali ne ba utena epoto. Obaki ko sali balati. Mama na dondwi, a cholinga, a seki. Na lingi mobali ya mwana ndeko na nga. A changer makanisi. Bo mengo yaki nango. Pona ndeko na nga dondwa. E koma yanga. Kia vuka samulunda tenten. Mulu mimbisi. Toke. Papa, nabi ki yo za na pouvoir nyonso. Ozo comprendre nini onga na nango besoin. Papa, ko comprendre l'agitation na ngate. Papa. Na moni musalo sali, na moni de ko mutu moko mystique. Papa, o itikali. Yo mo lambango, ndengo binde ko lamba mbali wana ya na kananga. Abala mwana nga, match changer. Bale koma na kananga na kanga ballon, na betango dada, na jongle ballon boy, na kende boy, ezaka na makona nga. So kangi ballon. Toujours kangi ngombrusu. Poye pa na ngai. Kiamvuka songolunda tenten mbisi. D'accord, ça yo botami boy, ngaba memi yo boy. Engie. Lelo yo komi mobali okei poto zonge. Ubana kulubana na songi na ngai, bube ya ngai te. Attends na téléphone. Moi je m'en fous. Putain de merde. Putain. Ah Yesu mawa. Papa, c'est mon retour que tu qualifies de putain. Papa boti bana ye, mais bana wana. Tu écoutes ça? Tu écoutes ça? Monsieur. Tu écoutes ça? Ton nom. C'est mon. Monsieur, s'il te plaît, monsieur. C'est mon retour, papa. C'est mon retour. Papa, vous qualifiez Yo François de Baoyo. Là on gagne foutre une bonne classe. Qu'est-ce que ma construction a à voir avec Maramio Sozoba et la nature et tout ça? Mon peuple me quoi ici, ouragan me quoi ici, Katrina me quoi ici. Donc papa, tu veux ignorer ici. Tu veux ignorer ici que Bilal il n'est pas là, n'est pour rien dans cette histoire-là. Non, Bilal il n'est pour rien. Famille bon ils na bondoki te. Mais ils na bondoki. Est-ce que je dis contraire? Parce que moi je suis en train de dire le contraire. Oui. Vous étiez censé vous protéger Nga. Et moi je ne sais pas concevoir ça. Oui. Comment est-ce possible que oncle Nanga
celui qui n'est pas Moboti Nangaï direct comme ça, activité Nanga au moment où mon père, tu es là et tu es vivant. Voilà, il faut t'avouer et ta moitié pardonner à conséquence de l'individu. Ça veut dire. Ça veut dire quoi ça? Qui a avoué quoi? L'individu c'est qui? Voyez, Mamissa. Il faut t'avouer. Oui, c'est l'équipe. Mais c'est l'équipe, moi je rentre. Moi je rentre. Tu sais comment moi je rentre? Tu sais comment moi je rentre? Tu sais comment moi je rentre maintenant? Yo milade osalani milade moni yo okena siba ulubi ken bozunga poto pour misalite poto zela ngo poto zali mboka mutu nyos negi sasa zali poto ezali mais maman suku pesa ko mbana yo conseil te izali mabe poto bala pe yo te yo to bala yo ndengo zawana oza déjà ko sepela wabe to bakaka bana to kugamba awe ni bwabwe kabwabu kawuri bwabwe kabwabu uisiri bwabwe kabwabu amene ha ibakata maman oza déjà ya kosepela basala bakalkile mabe oza déjà ya kosepela kasi eloko nangi nayebisa yo eza boye yaka na mwana ya mwasi nasokola ye yaka na ye nasokola ye opesi ngai mpe na mbongo ya bakoko esili $200 mbongo no $200 oya na mwana mpe nasokoli ye papa na oyana osokola ye amona ngo mabete kosoko bana lelo balingaka mitune belebele papa kosoko eza différent oyo bino bakotaka na kikoso omemi mai yango te biso tosokolaka bato nayebi ndenge nga na kosokola ye mpo makambo wana nyonso esala nini ekoma na ye yokanga ye balo mproso te naza balo na makolo voilà vandisango na makolo ochebi ekota yaka na ye basokola ye yelanga $200 esili nsima mbeli soko ndimi koyelanga $200 nsima mbeli nsima mbeli tala bosa mbeli eza nani o nani nayebi te oyebi ye te yaka na $200 oyeba ye mpo mosala mwana ekeli boso toya oya naye bwaka mbeli na se na $200 omoni ndongo bwaki mbeli oyo na se esi elobi ebele ondimi koya na $200 c'est que bakoko mpe bavandiki kimia naoya na mbongo merci kende mama nakosenga yo. Voilà, il change des trucs, il est partout, il mélange les essuies et les torchons, il sait même pas de quoi il est en train de parler. Papa, je suis en train de vous dire ici que... Moi, c'est Nanga Sali Songi Songi n'a rien du tout. D'accord. Il faut tirer les langues à chaque fois. Même il faut tirer les langues quand tu veux parler avec papa. Il faut tirer les langues. Ou tirer la langue. Tu ne tirer la langue. Tu respectes ça. Tu écoutes ça? Chérie, tu écoutes ça? Solution est en matière. Solution est en tika. Et ton père, oui, c'est ton père. Ok, d'accord. Tika, yoka, oya koloba, lobi, non, c'est tout. Il y a la famille, vous allez monter à poto. Oui, d'ailleurs, d'ailleurs. Quel nombre, monsieur? Quel nombre? Non, pas du tout. On s'est rencontrés en Europe. Ah, c'est un conseil, Panzana Kiawati. Tu vois? Papa. Tu vois? Ah, famille, il y a bien un famille, il y a bien un gros. Akinda Poto. Non, Akinda Poto. Sérieux? Un milagre comme ça. Sérieux, papa? Sérieux, papa? J'ai rencontré cette fille en Europe. Non, putain. Putain, monsieur, putain. Moi, j'ai rencontré en Europe. Voilà pourquoi vous avez saboté mes activités ici, parce que vous dites, bon voilà, moi, Nabiso, mais moi, c'est na poto, moi, Nabiso, c'est la bouille. D'essayer là. Mais ça me bilal le luba, bilal le luba, à mon abino, tu sais, qu'il y a l'ambassade. Chérie, tu écoutes ça? Tu écoutes ça? C'est faux. C'est faux, papa. Mon canal n'a jamais tapé sur un moyen. Mais oui. Fabienne Waleba est là. Bazobenga e maman ya bana mibali nyonso ya Canada. Parce qu'il y a précisément na Canada, na province ya Alberta,
la ville ya Calgary. Okay. Voilà. Donc son numéro ndenge yo zozonga boye okoki ozonga mpe po oyede bandeko mosusu oyo vanda na bango pays moko kuna. Donc 001 wana code na bango kuna déjà et numéro c'est 403 689 73 43 wana ozui maman Fabienne Waleba directement donc maman ya bana mibali nyonso ya Canada. Et puis azotika moni ba biloko nyonso eza ba bio le bambisi ya okauka ba makaya bu voilà bilo na biso Congo voilà il azotika ngokuna na Canada. Vraiment otika biloko ebele ngana tali na bi donc maman oyo ba maman boyo so bazata 5 na Canada wana ba biloko neti ya ba mindelana bandeko kuna ba oliango te on vivre vraiment na bio moi te biloko na mine de rien moi âge moi comment mon cancer voilà au cancer du Cambo parce que c'est ça nous mangeons des fois vous pensez que sur une table de tonine vous mangez bien et pourtant vous mangez mal. Ouais au lieu frais au lieu bio ils ont un avantage beaucoup plus. Si Canada beaucoup Herman Kasongo. Ah ouais Kasongo Souka. Il fallait pas ça moi tour kuna mais ngani na boye nazo songa mbamo Belgique na makambo komenga awa nazo en Belgique na côté Turquie avant la tête 2 semaines et Panada Joker la bomba ngata 2 semaines na bon ça plan ni na ko attaquer na Belgique on a ça ba nyongo kuna belé bali kelemba tozaki na baonela bompunga na liaki bambongo na bango baozanga na kozongisa. Je crois que on a échoué, je dois le dire, on a échoué. Ah neto vandi boya boye famille madame de comme goyawa etika quelque chose rodami pouvez pas vivre en audio sauté non que pas viété vie na mère. Non, c'est réservé quand on a bien un bon bololé. Non, c'est réservé pendant qu'on a bien un parent dans un bololé. Pour comment les parents ont bon secret à moi na bangote. Les parents ont vu que nga na misu nga papa na maman ba so na papa zo oser ko finga maman lo ngwa kuna bakaleson no za na ngwa botoboka. Imagine toi, oui que na se sentait scandalisé. Na tikala ibayi boy. Comment papa peut ouvrir sa bouche pour nous le à bon na mère na nazawana. Ajouter na ba makambo ba oncle Bilali. La famille est assise sur une base de pauvreté ndonanga. Et pour faire créer une activité kozo ba cousin, kozo ba cousine bana ya oncle Bilali. Bana misalate bajo bobotsa bomba na lokwa ba pondeuse bon bakota kotata wana ba flat wana souhaité mais bango bange ba ba réception bange ba créer en fait une initiative pour amener le développement au sein de la famille tande ba saboter yango ba ki okwisa na komo futa ba dommages collatéraux. Cher ami, na monde na chance té Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Siko ingénieur. On a besoin d'un baganga ainsi mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV les solutions. Information assurée et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narapidita Moussala. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner.
Ba musicien, ba comédien, politicien, commerçant. Calabien.